Oui, elle est sous-montée, c'est ma façon d'être. Naïebisa comme chaque fois. Donc, dans les États-Unis, ba tolérera qui mibali na mibali ba balana. Basi na basi ba balana. Pour na vraiment na moni do voter loi ngo ozara vraiment. OK, au moins est-ce que ton yo poser une question, ton yo yebisa ngo pesi nga réponse. OK. Na votango na imango. Ndé na yebisa yo eloko efuta te na sala te. Donc ton na moni ke na te ka manguba na ngama bwe kai kolo na ngama ko wana. Efutanga so na kina debi kolo na chita kana commerce nanga non lukate na kotsa commerce nanga et mes maman na debi kolo donc c'est que ton en salle on cela veut dire efutaka ton en salle on ebi kena na ba avantage nanga oyoki aux échec oui famille na yo quand on bandela likambo papa maman bande kono bozala vraiment en bon terme comment on ande ba mona yo Nastika kami pour nabi kona nza ba bonheur nazakana bango en bon terme parce que auparavant nazalaki dans la compagnie neti mona soki azokola mona sala mabe mombe ba coinça ye muto aboti mwana wana omitungisa mati aponi mwana ngakabu kabu aluka ayeba nini esimba tina mwana nga po sala mabe oyo yakalukwanga maman tamboli a traité toki to jusqu'à l'hôpital. Quand on est ça qu'on a plus que bon mal féminin. Azo péton mais mon église. Oui, nous avons un seul nzambe c'est archi faux. Olingo sa Bible na yo. Te na lina tuna olingo sa Bible na yo. Olingo lo on appelle ce qu'on apocalypse. Te to zape ka toujours likolo ngapela dans la 7e hein. Oui. Na ba question donc ngapa na za bezo bena. Oza na ndinga bayaya. Donc ce que cela veut dire tant le balanga kenaza na ndinga bayaya na invité ozala Jésus pour ntoko bongo lango ka nzambe te oza déjà bon te nandeni bon lo combien de fois nandeni jona yo longola bilamba na tika ka bongo no yo longola pe na tika ka bongo yo alokuta après likolo nango bakisanga ni nganya koka ekotanga alokuta na salon tem ekota te pour li douceur te na li douce ya makasi na li na pana na l'octobre yo omi benga moi c'est te non mi benga tina bongo oza bongo OK oui chaque fin du mois ou chaque début à mois na katikati ya mois régler rappel ora te na régler te point nyo kanganga te lobanga Marie Madeleine te o ba koma na Bible et yo pa lokuta na ndi elo nyela sike o régler o lingana ilo bangénique na mamoni elongi partout vraiment bozali na lela bino ya dega na linga bino makasi ba abonné na biso pour continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino Isaac News TV à chaque fois on s'abonner on doit avoir bonne nouvelle quand la charmante na bino ayaka esclave na bino dula la charmante so raye liboso na bino c'est qu'il y a ba nouvelle ka ya bien ayina ba makambo bien oye sala bino ba wa obisika bozali na lingi bino mingi na koki ko banda émission na ngate sans que na pesa ba mbote pa ba sponsor na nga so naza boza grâce ya ba sponsor nanga ba partenaire nanga na pesi bango mbote esika tu bazali ba ya ngai ba balinga dula la charmante na bosente maman Rose la patronne na pesi mbote na pesi papa José Yung l'homme simple depuis quelque part ba mbote na yo merci na considération to pesa dula la charmante ba tout bazolanda biso na pesi bino mbote derrière la caméra nazana Richard Matakuma Bibi e bo mesana na kombo na po eza nango surnom Matakuma Bibi bo sepela na ka bon mobile pembe en tout cas na ko banda émission na ngate son pierre na remercier nzambe na nga po sa nzambe mobulu so do telemra toujours liboso na bino eza na ngolu na biso te nzambe no sala quelque chose pour dire ka liso liboso na bino na pesi nzambe na nga merci o akomisi biso na journée lelo na moment o tozali mingi bakufi mais biso to yeli so liboso na bino
esclave na bino ayesi kopanza sango mopanzi sango ayesi kopanza bino basango na plateau na nga nazanga moko te naza na caresse la chatte soki caméra aza mère morale nanga kofungola tobeta daba masolo yango na caresse la chatte nayebi ki avec ye todécouvre mpe bandiloko ebele madesi na biso omesana na ye bongo caresse la chatte. Bonjour. Bonjour Julia. Bonne santé. Santé pepele kandi yo mokongo. Bendi bien makasi. Na benda ka bendi yo yebi. Bendi bien, tout le monde vraiment changer coiffure. Coiffure rend bien, salut. Ah merci Julia, merci. Boni nandako. Ça va pepela diga. C'est fait lindo répondre d'abord à une invitation nanga. Donc ils ont vraiment un sac à terre. Oh yambra on a plateau na biso. Lelo okokanga to ebi. Nga po yebi ke kokaka ngati ya. Oh nana ba bombe mona bongisi po na yo ana ebi te soko okokalelo. Obonga bobio na bongisi. Obobo bi na nga na bombeli yo. Oh. Oh antibal. Ah masa c'est les te obi ekota yo obi opanzana te opanzana opanzana franchement opanzana Julia yes the light oyoka caresse la chatte oui et bien yana mutu moko boye asepe na amona biso quand to sali be mission ngana yo abi non Julia la charmante ana poto na botanga kombo na ye azaka abonné na biso alobi na nga abi aza na besoin ya caresse la chatte ana besoin pe sora $100,000 $100,000 balles ozonga vraiment yaya otika mosala ya kitele si ozonga vraiment yaya obi nini nasika kani aloba kosika na nge ezala babonheur ata moto bapesi bamilliard ata bapesi bomengo ya kongo tu ndo sisa babesoin na nga te aza besoin te ke no sisa babesoin na susi na eza boye yo koma kaka ya ye abala yo apeso $100,000 en plus abala yo po alongoloka na bavie oyo. Ah ok donc koloba kolongwa na bavie c'est trop dur na vie ya kitelesi non na vie ya kitelesi yo obalanga mpo tosala nikela nda bino nde boyeba me nga na préféré donc atikisanga wana opesa yo mpo na nga otika na yo nakoma ka ya ye obala na nga parce nga na nga momi onabala yo tokoma balesibien ntango yo te ntango yo otika mosala ntango yo otika ngo siko obala na nga tokoma na biso mwasi na mobali na boti te mosani na sala yo oza mobali otyanga na formation ya mibali nayeba te oza mobali oza mobali omiyebi teke wa mobali Julia pardon kosekisanga te namona ozala mposa tokoma balesibien tokoma mwasi na mobali te tokoma balesibien nosalo na yo opensaka te na vie na yo obala obota opensaka yango te okobota mwasi nyonso ya na mokili abotaka na ndenge bayaya na ndenge bayaya bajo nyonso to babotaka jo nyonso to abotaka non wana okosi archifo na ndenge mokili ekende ti wana seke ya moto abakisi tokoloba ana bamakambo nemo asalaka oyo ezaki epekisi ye abota te non Julia soki oloba bongo okosi otrompe bible te oyeba monene na nzambe ndeni so bato nyonso kaka nzambe atika na mokili nzete nyonso ebota mbuma oma te tongo na différence ya nzambe te wana mama banzete ya banzete toloba na mabiso kasi eza comme exemple na pesi eza kokoya biso bato mwasi nyonso abota te mwasi nyonso tu abala te seki aza baproblème na famille ana baproblème na bavie na ye atambola mpo nga nayebi nzambe asala tous les deux mabele oyo emelisa non c'est archi faux eya na basi oyo patikala obota te ti akufi akoti mabele seke baproblème te aucun jamais miko nyonso olamba bilo ekokaka yo nokenanga nde mosusu nakilo nde mosusu te nazongisenanga nde mosusu nazongiso na nzela mwasi fo abota non nzambe asala mwasi ekomba te na vie donc aloba mwasi nyonso na vie donc tolo apesa biso ezaka mpona omelisa te wana soki okoma okosa bato te eyo nde otrompe bato te yo nde olingi okosa otrompe bato so vraimen bafongola bible nafongolela oyo nde oza boye vila yo otika yango te non tika yango ndeni wana vila ya nzambe aponela yanga na sala nzambe okoponela ovio te tika osa péché péché na nini na péché combien de mbisi na liziba na okanganga te osa péché te okoyebisanga mo péché yango na péché nini epa na parce que oya mobali ose déguisé ok na se déguisé na muta théâtre te mpona se déguisé oya mobali te na muta théâtre te na se déguisé ndeni andeo ya kose déguisé te okoloba nini na mwasi lokwa yo naza homosexuel kaka nde oyebi transgenre nde na esa yo te ekomisanga te nabimela nde sika obongo
Oui. caresse la chatte. Donc nde obimela bongo na famille na yo balobaka nini mama papa nayebi ke obotama mpe yo moko te wana bandeko no. Oui, nanga bandeko. Oza quantième? Naza mwa suka. Oui. Bon mibali combien? Te wana okomoki hors sujet. Okotala mibali okotala banini. Oyo tanga famille nanga. Te na tuni oyo tanga famille nanga après likolo nango bakisela bango nini. Te na tuni likolo oyeba wana bakisela bango nini. Babonheur likolo nango. Ok, loko oyebi ke bakisa babonheur. Trop parler mbanga passe. C'est ma façon. Auparavant, naïbisaki ni bandelike. Eza ndenge nanga. Na força te. Donc tant na lobaki na força te. So na komo meka un peu que ça la différence na bango nanga ekota moi hein babilo mo boy. Maman tanga mona yo boy. Komona mobali kitoko loko a caresse la chatte. Nayebi te caresse la chatte c'est surnom to komo babotela. Te wa komo na ngai. Wana bina botana komba caresse la chatte. Te komo na wana caresse la chatte. Non, komo na ngai ngwana. Signifie quoi pas signification komo na? Te hors sujet, hors sujet. Oh non, itchiri. Non. Non, peso te estima. Okoyesanga Julia, signification ya Julia. Signification la charmante na opesa. Bon, netinga de ma part na opesa ote pour na classe te s'il te plaît. Caresse la chatte. Bon, bénir nga pe na église pour na pesa définition comme na nga. Yo pe okokate, oza nazaka na yo boy. Nga nazalaka toujours. Ta so yebe nga yebo. Lelo lisikola lisi. Lelo photo loba ebi kombo ya émission na biso. Polele. C'est que to lobaka ba vérité. Nga pe na lobaka vérité mo yebi hein. To yaka to lobaka ba vérité toujours. Yango moni photo zaka ouverte. Tant oye liboso ya babone na biso, o balandaka biso de partout, photo lobaka vérité. Parce que mutu pena lobi abino Julia fona sona caresse. Nana besoin caresse atika vie wana. Donc vie na ye wana bene ki télé si wana fatika na opeseka 100 000. Nga di non kwa mi on nga pena za besoin. Ndima na okaka lokwa nga pena na nga mwasi wana oyaya. Osaba mambo andezala ngati. Julia na yeba to krakanga. Donc si tozala na nso krakanga nonga. Osali no complicité na mutu mo boye na monate. Pelinde na yo. Te, ACP na nga. ACP ce qu'on a besoin te ozala ndoza. Donc ACP na nga pona yo. Tikaka vie oyo ya kitelesi. Donc ya na vie oyo pesa nga. Bon, na ebité on a faut coacher na mais nga ce qu'on a préféré dans ya opesa yo bongo wana. 100 000 balles yo zonga bena ya tellement abe Julia. Mobile pembe arabe fait bembe ya pembe. Arabe bembe ya pembe. Na c'est qui est donc yo osoluli na ona vie na o mo boy. Tanga pesa nga est-ce que abando landela nga pa iba vinanga. O landela ote. O landela onde. OK. Ya za besoin ko tsika ndozonga ga ya. Te omoni ke wali za hors. Mais ako pesa nga pe apesi nga lilo na kati kovo tina ti pantalon. Lobi na tiki suki na nga ndezala kati. Tango ikola na zongi na nga changer nga. Sina nga mikanda te okangisa na wa. Soit design na poto nga awa okangisa na wa. Lisumu neti ni. Sala lisumu mo makasi. Sala lisumu makasi. Obi oze ngambe. Wa mobali vraiment obasi bakrakaka. Ba façon na yo. Andero ya kitelesi. Oui. Na vie réelle. Wa mobali oso bouger a momi boy momi obuka na te. Momi obuka na te sko poko nzima no ga musalo. Donc na ebité ya yo osinya ti liwa to opensaka be un jour. On est aux Alaraboé et à mon perso to fandi conscience na biso. Conscience na biso vraiment zongaka. Na likambu o na sala mabe mo boya. Te et là on sala bien te fona tika. Te et là on sala eza bien fona ki na ngo boy. Sko yo vraiment ozo attenter à raisonner vie na yo o yo vivraka. Mobali omikomisi mwasi na ebité au raisonnateur un jour aux zonga vraiment aux zonga mobile pendant donc au rapena mobile azana mataka puissant. OK na zongelo non les bandits olobi eza lisumu eza péché. OK qu'est-ce que signifie péché yo que longo lizim na mtansa na ngaboy to ça lisumu oui na ngo lisumu. OK tikila ngandi skona lobano sko tronelo ko yo lobi na zongso ni sikana zongi sanga pole to beta ngai na sali péché po na ndenge kana bimeli nanga na pesi comme exemple babutinga aveugle
naza aveugle naomonaka na nga te mpo nabotami aveugle naluki yango te. Donc nakoloba eza lokola bamiracle moko boye. Donc nga mpe lelo nabimi na ngai tele esi. Donc seki mpo nazala tele esi de ekomama ye deja kuna ke nazala boye oyoki te ya kindoki. Quand tu dis toi comme oloba la sorcellerie on te comme na autre chose, c'est que peut-être on longola zemi eza kindoki ozwa mibali misatu eza kindoki te lokuta Julia katalai te nalobi la pasi elekati olongola te lokuta na ndimi te nazongi na yo ngai comme nga na vie na nga onoki oloba oyo omona yango péché selon évangile na ye. De ma part, ce n'est pas un péché. Oui, elle est surmontée, c'est ma façon d'être. Naïb, ça comme chaque fois. Dans les États-Unis, ba tolérera qui mi bali na mi bali ba balana. Basi na basi ba balana. Pour na vraiment na moni do voter loi ngo ozara vraiment. OK, au moins est-ce que ton yo poser nga question, ton yo yebisa ngo pesi nga réponse. OK. Na votango na imango. Nde na yebisa yo eloko efuta te non sala te. Donc on a moni qui na teka manguba na ngama boy kai kolo na ngama ko wana efutanga so na kina debi kolo na shitaka na commerce na nga non lukate na kotsa commerce na ngai et mes maman na debi kolo. Donc c'est que ton en sala on cela veut dire efutaka ton en sala on ebi kena na ba avantage na nga oyoki efuta ndeti nini efutanga biloko ebele makambo ebele ayana bamboka msunga na kenda yo pe na no kenda te bajo oyo po loba wana bamona ngona nute eza pe na bajo misusu te yokana oui eza ba bénéfice ebele nazwa naza na bénéfice ebele naza lopango naza en voiture kana na bavi nanga oisalamaki na sungo ne biso asima omona yoka non ote yanga verset because la ma pasteur na iba te Julia lelo na lina découvrir ndo za ma pasteur boso nanga miracle liboso yo sa na kata Kinshasa po banzima olukwa ba o wana na nzoto nanga ozwi échec oui famille na yo kande na obandela likambo papa mama bande kono bozala vraiment en bon terme komona nde bamona yo na stekaka mi pona biko na nza ba bonheur nazaka na bango en bon terme parce que auparavant nazalaki dans la compagnie neti mona soki azokola mona sala mabe mombe bakwensa ye mutu aboti mwana wana omitungisa mati aponi mwana ngakabu aluka ayeba nini esimba tina mwana nga po asala mabe oyo ayaka lukwanga mama atamboli atala toki toyosuka na hôpital quand ndi nayebisa kona plus que bahormone féminin aza pe ton memo na église oui naza mwana mosala nzambe wana eza hors sujet eza vie privé bapapa nanga kotia na kati ya mambote s'il te plaît wana vi nanga ok ote non Julia so tokoma oloba bana ya baya totie basala nzambe na kati masonge toloba ya biso ok oui yango kandi nalobaka ntango yo découvrir ke mwana nga bahormone na ye eza plus que féminin yo kutu ndo oza moto kolobaloba te baoyo nde bamona te baloba yo mona ngati yo mona ngo ya kozonga na ndako kutanga nini naza na liputa des fois kutu na liputa te échappement ya pete ko ngo pesa loyengi échappement ya pete loyengi na lopango fandi na mibali ya bato na mibali ya bato te na mobali na nga so na pesi yo elengi na nga esani mais ozwa te nakolamba fumbo na nga mabakuso lekoti olia te ezaki ya yo te moyoli yango eza te Julia nazongi na yo mibali oyo mona ya bambinga bana Congo oyo to pe na monde entier bazala na basi mason so oloba bon c'est que peut-être na komo noza Moïse nzamba révéla ko na butu batu balalo bazotala ba vie privée na mokili oyo to loba nanu toza non sérieux mobali envia kaka azana mwasi mobali ata boyi mwasi suka ti suka moko ovanda te na mobali ti esenga basokolela nge elamba esenga mpe na butu mpe mwa loboko eleka systématique esenga mpe balambela nga na lia ocomprendre mobali aopense ata aza naye na chéri te aopense ka un jour nazwa mwasi nafanda na ye tonuna na ye tosimba nzete na ye tosala foye c'est archi faux soki oloba bongo okomi soki okokosa conscience ya bato to mpe makanisa eza bongo c'est archi faux olingi osala bible na yo te nali na tuna olingi osala bible na yo olingi osolongwa mpe sesuka na apocalypse te toza mpe ka toujours likolo nga mpe nazala na se te na baquestion donc nga mpe nazala besoin mpena ozala mpe na ndenge bayaya te donc ce que cela veut dire ntango oloba nanga ke nazala na ndenge bayaya nayebi te ozala Jésus
po mutako bongo nango ka nzambe. Ti uza déjà bon bon Te nandeni. Bon bon on des fois. Nandeni jona ya longola bilamba na tika ka bongo. No ya longola pe na tika ka bongo. Yo alokuta apoli ko nango bakisanga ni mnya koka ekotanga. Alokuta na salon. Ekota te poli douceur. Te nana li dusu. Ya makasi nana li na pana na l'octobre. Obi oza l'octobre. Mwana mwasi. Yo mwasi. Oui. Yo omi benga mwasi. Te non mi benga tina bongo. Oza bongo. OK oui. Chaque fin du mois. Oui. Ou chaque début à mois na katikati mo régler appel roi. Te na régler te point nyo kanganga. Te lobanga Marie Madeleine te. Te o ba komana Bible. E yo pa lokuta na ndi. Elo ni la sike o régler. Olinga na elo bangénique na mamoni elongi. Ke peut-être olinga ngona yelo pa na yelo ngo pe na nduki na bolio comme ça pour et na ndeni différence au moins nzambe et aloko amindele basala mwana popi basala na mwana popi balingi basala ko bakokana na nzambe mais bakoma te poane po bazanga eka ko kota souffle de vie na mwana popi wana bazanga ko kota souffle de vie yango moni ke non mwana popi atikala ka mwana popi ekeko comme statue mais biso bato on nzamba sali vraiment sali biso kande baloba ni lilingi na ye. OK na biso na bato. OK au sein de internet sokuta na ba réseaux sociaux au sein la mo ba recherche mombo oyo mona na poto mibali ba mi manzimi ana eza archi faux bien te ba memarango te ke non ba memarango te ke non na ndenge ya moi c'est mobali boye na bosangisi nzoto ba memarango ndeni bazwa ba super mais ya mobali. Te jua na moni e mo yo pe otala na pe ba bango te te mo kota na o te yo na moni na réseaux sociaux ozana na kana di otala ya kingan to sona kingan oui na bango na biboye zana sisa te ba question eza yanga ba réponse eza ya yo te po question na elingi bima moni o pe sanga question na obim sanga na réponse te na obim sa réponse te so lobi bongo wana ko moko sa ko public so lobi bongo te na lingi no zunya na likambo règle donc tant ko mo mo la différence ya ba oyo basali archi faux monde entier telemila yo po na yebisaka na ko pesa na pesa 2 ans na pesa 2 ans mo na zim des ans pour une année na yo zo na inango moni mwaka so ina ya likasu media na otika otika monde media pona yo so surtout ka so komi na ngo la charmante on vianga makasi jamais na mona na suna media no ya te na on vianga e jula na iba na mona pika nzambe te mambo nza mabongoli mambo Alex monene na monene pa na oyeba miracle nzambe ndeni tandis que moni nzete nyoso ka ifo botambo nzete wa mutu nzete nga na mutu mais kasi nzamba sala batutu na balolengi na yoka na yebisawo foto mona butu eza tango ezali oyoki lolengi yango ya boye yoka uyango ko basali na ba pays mususu étranger bazala na 3 saisons oui na ouais zoas ko na zone sosko na monena nzambe ba na 3 saisons oye pe na biso bato elo to esala na mokili yango ezanzo to na biso bato na ba pays mususu ba na 3 saisons biso pe bato to na 3 sortes bato oyoki te des sortes te archi faux wana mona te ke olingo kimsa mamba verset pardon s'il te plaît te na tanga bible mimi te pona ma pasteur na bi moi sina mobali nyama o monte ko mokeni o ko matin yo ndo ko matin na mimi comment na ebika des sortes bato nzamba sala moi si mobali après yo wakasiliko na ba nyama après po yeba ba mystère nzambo oyo ba façon nzambe nzamba sala mamne na minene na yi ayo sala habité pour ba kena nzamba ba mystère na nzambe ya façon na ebindeli na façon na blo na habité na changer non pe elingi na bungisa na bango avant na ye dela te satan te quand tu dis satan moi nzambe oui ba te satan moi nzambe OK abwaka été archi faux yo koko tali fengo akoti lolo yebi OK merci yo kana mbisa okani to bana mnene nzambe nzamba tala bi namoni Jili namoni Richard Mataku mabibi mobala mulayi ya zolo tele mapembe abisko na bango mibale na bango na kabato wana mibale te na yana bungisa bango pe image na ningisa bango bai ba kenga nzambe pe na salani na zalaka abimisa elo caresse la château lobani yo nzamba bimisa yo archi faux so lobi bongo okomo ningo kota na mambu
ya ba Bible te to yeli Bible te to yeli likambo ezali tozonga différence nini ezalaka entre yo na bato benga ba bilongi ya veranda obenga oyebi ke à chaque fois toyaka awa na polele bilongi ya ba veranda bilongi ya ba veranda ngo otanga pe kombo na bango te obimisa obanga bango to ndeni te nalobi différence ni ezalaka entre yo na bango oui non toza na différence ndenge nde nayebisa koti n'est-ce pas que les gens toza na deux sortes nga naza analphabète bo bango baba nani bango bapédite oyo bino obenga na ishasa nga na pédite nga na gueule oui naboya yango parce que nayebi yo naza oui différence entre yo na bango nga na bango tozala différence puisque par rapport na monde na bino monde na bino ya kitelesi ya kigei ya kipede tout ka nde tolobaka na monde na bino différence neza entre yo na bango po bango bazalaka bilongi ya baveranda yo oza elongi ya nini te nga na mpe elongi ko kando belongi na elongi lokolo na lokolo misu na misu bomanga mabe neti mpe nde yo ozali boza mpe na balelesi babenga balele baza est-ce différence yango esalama ndeni ya kuba eza makasi yo kuba lele nanga to ndemo te po lele lela kemba kande molobi yango wana nga mpe kandi nalobaka bilongi ya veranda mo veranda nde ezalaki imagine toi moni veranda lelo fotanga biso bakombo te na otanga kombo te nokoka te obanga babeta yo na bunda te munoko pamba Julia grande dame lokwanga grande dame omoni nga na cicatrice nokoka te oui omoni kokoka likambo te eya deja kobanga non omoni nga nde naza boye bakoki kosangisanga na baninga na nga kwa baninga na nga ya media bakotanga batie atangi na bakombo na bango te liboso na bango na obanga na nga te na osexprime kitoko parce que nayebi yo nga nazali ocomprendre kokoka likambo te eza koyeba kosala te kokoka likambo te ya koyeba kosala te seke oyebi te to so obi na nga nakoki te seke obangi oswati oyebi mpe te nayebi bango naza na bango mpe na motu elo nde na boya epa bakuba makasi bakandi batsangaka te babetanga te jili komeka te na monde yango peno babengi komo bitumba jili komeka te na ceinture non nalandaki analyse mo osalaki analyse mo olobelaki bagarçon ya showbiz nalandelaki olobaki no babebisi cope na bino te babebisi cope na bango olobe babebisi oyo yo oyoka nakanisi obosani te naza mna olobi babebisi olobela bango banani oyo oyo nani bato bagarçon showbiz babebisi cope na bino otangaki bakomini wana oyo bango bafandaka otangi bana ya banani bon émission na nga te mais yango nalingi nayeba kaka pourquoi osala émission bongo kope yango namoni ebebi bon selon analyse nini atali kaka na congo nde tomona mambo ekende nalobaka monde entier bayo obebisa masolo kaka nde nayise bango bino mikolo boochamwe te ete nga so quand tu dis ke kochamwe eza lokwa na obulisa nga bulisa te nga na part na nga bayaya baleki tro bakokabila bango babilongi ya veranda nde baochamwe te batransigeant logo ya bino tolongola sikoyo mpo lobi ochamwe na bango wana baochamwe te baolela yango batindaka olobela bango baotinda nga nazala bango sikoyo bango bachamwa na bango toloba mpo na bango mpona te nalobi mpo nazala un mot nabimi wana koloba na kobeta mwa tour mwa quelque part nangaka neti na biloni na obi navanda na nga namoni sikoyo mwa barasi mwa bekandi na binga mwa bilongi ya veranda bakoti baoyo wana baoyo bakuba wana baza na bopikiliki babokundu bakoti bandosama babisasa mobo ali na yo mona so bayaya moko boye kaka nde nalobaka bayaya ko mpe batutisa motema bango mpe bakoti sikoyo yana bajo mwa bapembeni baolinga bafréquente bafréquente mwa batelesi wana baokota obili momo bana kishasa bapede bakoti bavandi sikoyo bayaya na bakomo diabolize bajona bolinga bango te bapetisa fenele bafaux peti asolola ti biso mpe toza tobetana bisa biso koteleka bien obebisa kopa baninga oui oui donc parlant de yango olobelaki yango wana nde nalobelaki yango
Et pour namona na kenda boîte non mona to vani ensemble bango pe ba koti pour moi de ma part so boîte ngo yo balo kenda yo moko to kenda na ba camarade to kenda na mobile non te so mba ina zana kenda night oye namoni oza mutabalo yengi olinga vie ko sa vie makasi te na linga ko sa vie makasi te mais na linga mi ko se détendre hein na c'est pour la moi na semaine so na sali na tamboli musala mambo belé na zong sa moi mémoire na ngaki mana yo katama ndule eningisanga so na mona tokomi da koshite moke mpona lelo tokomi da koshite da moke caresse la chatte en dehors ya monde oyo kota ekitele te ya monde oyo kota te monde oyo zalaka oui na monde oyo za okota kota ndo futele pa non dina yaki okota boni boy kona kan yo na kama soza malo pa nanga o na monde oyo kota lokwa na futele pa na futa mbonga ndako ozala bongo to kota o na ndeni nazalaka boy na bimiselo ni ba photo langa bobebo na lata robe kwa yo olingi ni na mono ni on prier vinanga en plus que nous avons côté ma bonne et temps to comme ba lesbienne to ici caresse la chatte non ça la monde ngo oyo za monde na bino oyo bino te na yo olungo yo ndeni poza kata monde tout za sina moyi na mona bino biso nzamba sala kanga mo supporter caresse la chatte karaboye ye nanga izala ka boto ndongo na ka boye caresse la chatte na monde na bino en dehors monde oyo osala liso bouloni en dehors monde oyo tant que femme oui naza esthéticienne yo momo na bilengi nanga na pesaka tondo osali boye yo momo nga mo kaka na linga basima mutuna na bango tshanga virus naza esthéticienne na coiffaka nasaka make-up nasala nyonso en plus naza cuisinier nalamba makasi bonjour ni tokoya tolia te oya moi visite quand nde ezalaka mpe nakobenga mpe matakoma bibia ya zwi biso image ok totala nde olamba est-ce que faut préparer ngo na bengi oye omoninga nyonso nde nosala lamba pe kitoko très bien papa patangi so ya biloko ya caresse la chatte kena lambela mobile na abosana abosana yo caresse la chatte mot de la fin mpona babone nyonso batutu balandi biso émission na biso ya lelo koloba ni mpona bango parce que tokomi da na suka ok nalingaka koloba nalinga ba donc bato basabonaka na émission na nga balandaka ngai souvent na news télévision iluka nalobaka bokoto botala boyeba caresse la chatte aza nani asalaka nini apesaki elengi nini mpo nga nazala nango awa nga natanga ngo na papier te nazala nango sokutani nanga mpe nanzala na pesi yo oyo olingi bosabone ebele bomona caresse la chatte boyoka ye ayisa bino bavérité ya babilongi ya veranda surtout bino bilongi ya veranda na boyi nabanga bino bilongi ya veranda basambwa nabanga bango makasi bo bakube en tout cas merci mingi na batutu balandi émission na biso ya lelo merci na bino vraiment bozalaki côté branché ya kolanda Isaac News Télévision bo continuer ka ko s'abonner bo liker vidéo et puis bo partager merci na cameraman nanga so nazaki reçu 5 na mandako na bino ezaki grâce ya Richard Matakuma Bibi mobala pembe leader des leaders merci na ye merci na assistance ya John na Bilioni merci na espace o bapesaki biso vraiment temps ya ko passer émission na biso et l'équipe vraiment kitoko pe elengi merci na bino nyonso merci na Maman Rose la patronne merci na la grande Babi Mandala merci na bino merci na Lourd boss des boss Lixon Star merci donc parce que pour la nakinga sans oublier ma batanga kombo na été abana tanga kombo na média en tout cas pasaki côté branché Olanda biso bo continuer ka ko s'abonner to beta sete bon nous ba nouvelle bien awa donc ba jara émission to bino bo lukaka wana bo ba nous avons déjà na Isaac News TV merci na bino tout to kutani prochainement émission na bye.